Comédien baleli na kombo ya Mama Olive, ex-première dame, surtout de la République démocratique du Congo. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chère connaissance, toye lisusu kaka ndenge boyebi. Toye lisusu na bato ya maboke, toye lisusu na ex-première dame, toye lisusu bandeko na nga makambo eza ya somo. Makambo eza ya kobeba la famille, makambo eza ya koyinda, makambo eza pe ya pasi. Eza pasi bandeko na nga komona communauté na biso ndenge ezokende. Makambo ndenge ezokende bandeko na nga eza pasi pe mawa. Comme d'habitude la famille, avant tokota na moi masolo na biso ya lelo, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser bato o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga, comme d'habitude, nalobaka toujours et encore, sokozo landaka Étoile Inès TV. Ezalaka bien ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, ozala na yo penza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo, vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucré na yo ezanga kate. Côté mosusu, je l'ai toujours dit la famille, mokili ya lelo, eza nango na ba surprise ebele. Eza la surprise ya kitoko to ya mabe, ba surprise ezalaka ebele. Yango ezalaka toujours et encore bien, soki opportunité et monani ya kolia, en tout cas lia na yo. Era bongo, mwa fufu na yo, mwa kwanga na yo, mwa loso na yo, kandenge tokendaka. Mwa légume ezangaka nango te, mwa madesu, pourquoi pas mbisi ya kokalinga, mbisi ya kokauka, mbisi na yo ya pepe supu. De l'autre côté, mwa musuni ezangaka te. Ozoliaka otie mwa pilipili na yo pembeni, ozoliaka na yo na ndenge moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Inès TV, ba o nyonso balandaka biso de partout dans le monde. Merci Nabino, que Dieu vous bénisse. Toyebi ke ya de ces personnes balandaka biso me batiaka ba commentaire te. To senga na bino kaka ta mwa ba cœur kaka ya commentaire. L'essentiel to mona kata ba kombo to yeba kakeno. Tozana bandeko na biso moko balandaka biso. Esalaka biso bien kitoko. Ndenge tomonaka ba Linda Bukulu, tomonaka ba Madame Judith Diampovisa. Wana na pesi nanu merci na famille Diampovisa. En tout cas, na komi komona ba Diampovisa ba komi ebele na ba commentaire. Wana deje zo la kisake Mama Judith, Madame Judith Diampovisa depuis France. Aosa la partage ya makasi. Que Dieu vous bénisse la famille Diampovisa. Tomonaka ba Mama Vicky Mbonzo. Soki bakoti batala émission, au moins ata kosala commentaire ya mulaite, au moins ata ba cœur. Des jeux la kisake non, mutu oyo azolandaka biso. Mutu oyo penza atalaka biso. Yango bandeko nanga place nyonso bolandaka Étoile. En tout cas, ozala bien ozolandaka biso, moi commentaire na yo bandeko nanga esalaka biso kitoko, esalaka biso bien. Tant to mona tozwaka ba notification ba commentaire na bino, en tout cas to tangi kombo lobi wow. Wow. Ba commentaire na bino bandeko nanga ekosala biso kitoko et encore kitoko mingi makasi. Lelo toye na makambo ba comédien na biso, bato ya maboke, makambo ya Mama Olive.
bande konanga depuis kala mutu nyonso tu ayebaki keno na décembre Mama Olive abando pesa ba comédien na biso mwa ba enveloppe na bango babando pesa bango mwa ba sac ya baloso ba fufu po ba fetaka bonane ba fetaka ba célébraka kande to monaka na misala nyonso place nyonso bato basalaka décembre boye mosala penza to benga mosala bien organisé normalement ba bonus ezangaka te omona mosusu bapesi bino mbongo mosusu na misala ebele ata na Congo na biso tomonaka omona bamwa saki ya fufu saki ya loso bamwa soso mafuta kolambela donc bakopesa mwa biloko pour que bofetaka bafeti na bino kitoko sikoyo ane oyo tant de personnes bakomi kotuna biloko eza wapi o Mama Olive apesi ba comédien parce que nakala ezalaki soki bapesi ba comédien omona bakofilmer déjà depuis l'année passée ebele ya bato babandaki déjà kotuna parce que ebele ya bato bayebaki te soki bapesaki ba comédien biloko pona bonane to bapesaki bango te tant de personnes babandaki déjà kotuna comme vous boyebi avec biso bandeko nanga biso ba mama youtubeuse ya tongo ba mama ba news Étoile Nines TV akotaka pona ko informer bino année passée bapesaki bango mais baboyaki batu bayeba bapesaki bango biloko bapesaki bango basaki ya baloso mbongo ezalaki mais problème ezalaki nde balingaki te batu bayeba bane mosusu batu babande koyeba bino moko boyebi na monde théâtral na biso moi ba parti pris eza nango ebele na 2021 kokita mingi muto bando sala liste ya Kingakati c'était Belvi Kandi ye mutu penza abando sala liste wana il fallait atia batu na ba liste ba oba okendo zwa biloko ezaki bongo yango bo bando mona makambo wana mingi toyebi te soki ye mutu abando senga ba filmaka bazwaka ba photo to ndenge nini depuis année passée Belvi Kandi azalaka lisusu kuna te azalaka lisusu kuna te na makambo ya Kingakati lisusu te Belvi Kandi ayaki ko se focaliser na musala na ye sikoyo na côté ya Kingakati muto azo salaka ba liste kandenge bomonaki voyage salamaki na Dubai bato bakendaki c'est maintenant ye moko Pombasene Sila Bisalo nde muto azo sala sikoyo liste ya bato o bakozwa biloko kandenge boyebi. Et la plupart des gens sikoyo kandenge boyebi curiosité ya bato ebele bazalaka toujours éveillé pona ba o bayebaki keno année passée bapesaki bango biloko mais cérémonie wana nyonso to makambo wana nyonso ezalaki filmé te bakomi komituna pourquoi ya Belvi babandaki ko filmer mais pourquoi comme ekomi tango ya sila ye muto azokomaka liste na Kingakati wana bazo filmaka lisusu te ekomi nini bandeko nanga kandenge na lobaka nga nazalaka awa pona koya ko juger mutu te nazalaka pe awa pona koya ko condamner mutu te toyebi te peut-être na temps ya Belvi Kandi peut-être selon ye ko filmer ezalaki une façon ya kotia transparence na makambo mosusu ou bien peut-être bato balingaki ka ba exposer kandenge to yoka bato mosusu bazoloba keno balingaki nde ba exposer Belvi Kandi peut-être ya Sila Bisalo comme ye muto azokomaka liste peut-être alobi na ye keno na boyi nanga bo bando filmaka na boyi nanga bo bando zwaka ba vidéo kandenge ezalaka toyebi te réalité kandenge na lobaka ezalaka mutu ye moko na nzambe nde bayebaka réalité ya Belvi Kandi ezalaki nango filmé mais ya année passée depuis Sila Bisalo azwa relève ezalaka filmé te ba photo pe ezalaka nango te donc makambo nyonso tu ekendaka nango kimia comme si rien n'était donc ekomaki nango bongo toyebi te bandeko nanga toyebi te Mama Olive kandenge tosalaki ba émission alingaki lisusu komona ba comédien te alingaki komona bango te pourquoi parce que koyokana ezalaki te atati lelo ba comédien na biso bolingo eza penza te ba comédien na biso mingi bakomi ko vivre batuna groupe na ye batuna groupe na bango soki peut-être
comédien oyo ayebike nga epa ya Mams na jouaka mingi. Omona mingi mingi akomi kokanga makuna. Batu mosusu peut-être alobi nga epa ya Belleville na jouaka mingi. Batu mosusu omoni mingi mingi akomi kokanga makuna. Ben il y a aussi d'autres personnes. A jouaka epa ya Mams, a jouaka epa ya Belleville, azana inetre, ayebike eza musala. Azalaka na ba problème te. Batu neti ba mama ebakata. Mama ebakata okuta yeke non parce que na kendo jouer pa ya Belleville na koti émission na rolobela Belleville bolamu te. Ayebike epa ya Sila bakobenga na okendo jouer epa ya Belleville bakobenga na okendo jouer. Ba mama makambo. Donc bazana bango na ba groupe te. Bazana bango wana pona musala mais batu mosusu lelo ba mi pesi place moko ba mi pesi position et ce qui n'est pas aussi bien. Eza bien te wana ezaka kotia ba confusion yango ezo memaka mbutu entre ba comédien na biso. Ezo memaka mbutu eza biloko wana parce que mutu nyonso surtout lelo akomi kotala intérêt ya musala na ye. Kote onde ba benga kanga na komi pesa ka kuna. Ata soki akoti na émission boye si il s'agit que non afinga mosusu akoya na ye kofinga parce que ayebike kuna ba benga kanga te. Mais tobosa na kanabiso futur, tobosa na kanabiso lobby. Ebele abatu to ignora kanabiso lobby to talaka lelo. Donc eza mwa bongo. Siko pona année oyo affaire bonus ya ba comédien na biso. Kandenge na utaki koloba ke non ba mbutu ebimaki ke non Mama Olive abengani ba comédien. Premièrement bande konanga toyoka Mama Olive Lembe ye moko koloba te. C'est vrai toyaka o lettre ebimaki. Est-ce que muto akomaki lettre wana c'était Mama Olive Lembe? Point d'interrogation. Maloba oyo tondimelaka mingi ezalaka maloba peut-être ya mutu ye moko alobi. Wana toyebiki ye moko déjà alobaki. Mais soki komika akomaki ebele abatu lelo akoki ye moko akomi na ye bokanishi ke non eza ya solo donc ye mutu akomaki nzoka eza na ye te. Eza kana mutu moko alingi abebisa réputation na ye. Toyebi te soki ya solo penza Mama Olive Lembe alingi lisusu ba comédien te. Toyebi te. Toyebi na biso te. Réalité ka ye moko nde ya yebaka. Siko tokota na affaire bonus ya ane oyo. Déjà, selon ba rumeur o tozoyoka ba rumeur ekomi mwa ebele abatu bazopesa biso ba rumeur, tomeki kokota penza en profondeur na ba information kande ba pesa biso. Bino moko boyebi bandeko nanga mosusu ezalaka mwa pasi tozalaka mwa limité ya kokota penza en profondeur ya makambo mosusu surtout soki etali batu neti bazana ba personnage ya munene neti ba Mama Olive. Baza batu moko bazana personnage déjà ya munene bandeko nanga. Personnalité na bango eza ya makasi. Kozwaka ba information tozwaka yango pamba te ezalaka mwa pasi mais selon ba mbutu déjà ezo tambola balobi ke non na minute oyo Mama Olive azobela. Santé na ye eza bien te azobela makasi selon ba rumeur kandenge tambolaka. Azoyoka na ye bien te kutu aza na Afrique du Sud place bazo traitaka ye sikoyo soki azobela ekozala mwa pasi pona ba comédien na biso bazwa mwa eloko ekozala mwa pasi mais soki pe biloko ye soki pe akopesa soki azobela na ye te eke apesi ba comédien bandeko nanga comme d'habitude Étoile Nines TV amemela bino ka ba news. Ngana yaka na ngara système kaka ya ba news na mimila bino ka ba news bo mona lisusu na koya ko sala émission que non voilà biloko Mama Olive apesi ba comédien. Mais soki kozala te ti le 31 décembre bo mona lisusu biso tokoya pona confirmer bino que non ba pesi to ba pesa kité. Donc ekozala nango ka bongo tokoya kaka ko informer bino. Butu lelo oyo ata soki kanenge ba rumeur ebimaki ke no Mama Olive abengani ba comédien na biso bandeko nanga ba comédien na biso bolingo eza te ba comédien na biso mingi hypocrisie nde komi mwa ebele hypocrisie komi ebele et surtout eza na makambo mosusu peut-être omona kango mosika pene na biso tomona kango te
na monde théâtral na biso makambo eza ebele et puis eza ya munene ndenge toomona bongo yango nasenga toujours et encore na ba fan soki oza na comédien na yo oza na comédien na yo en tout cas ezalaka bien ntango ozosambela bandeko na nga priaka mpe mpo na comédien na yo priaka mpe mpo na comédienne na yo c'est aussi une façon ya koprotégeaka bango bino moko boyebi dans na système moko ya kitoko penza mingi makasi topriaka mpo na bango parce que na monde na bango wana makambo eza ebele ki motema mabe eza nango ebele makasi mais soki tokoti na côté ya Belle-Vie Kandi la patrona ye déjà kofutaka na ye bien toyebi biso nyonso toyebi biso nyonso Belle-Vie Kandi afutaka na ye bien donc ba décembre a bongo ye pe asalaka mwa quelque chose na batu o bazalaka mwa permanent na Delart aza na batu na ye o bazalaka permanent toza na ba tantine Marina là-bas toza na ba tantine Lisa la queen toza na ba Maria Longondo toza na ba Sylvie Eseka toza na ba Siana donc batu wana déjà ba Popine Momoti bien que Popine Momoti azalaka pe mutu ya groupe Simba mais azalaka présente na Delart donc azalaka permanente kuna na Delart toza batu mosusu ba Amina donc ba Francisca baza na bango batu oyo ba dada baza batu ona ba matop baza wana penza ba jouaka mingi pa ya Belle-Vie donc batu wana déjà c'est difficile bazwa te bango bakozwa kaka ba bonus et puis apesaka na ye talaka mwasi ya mbongo de l'autre côté pe asila bisalu ye pe azana batu na ye o bazalaka permanent ye pe apesaka bango bonus tozana batu neti ba Michou ba Linda ba Gasbi Kabakeli batu wana je m'excuse ba maman Theresia baza batu o bazalaka na bango pe permanent kula donc baza neti ba travailleur ya SB bango pe bazwaka donc na entreprise nyonso na compagnie nyonso soki ba travailleur eza ba travailleur o baza permanent bazwaka au moins ba o tobengaka bango banani ba journalier ba taux du jour ba wana nde ezalaka mwa pasi po bazwa parce que boza na bino ba engagé te eza pasi bafutaka bino mais batu o bazalaka permanent neti ba Popine ba Sylvie baza batu moko déjà ba travaillaka na ba régie kuna epa ya Delart donc c'est tout à fait normal bazwaka ba bonus na bango na système moko ya kitoko donc eza mwa bongo bandeko nanga yango bomonaka batu wana qu'il pleut ou qu'il neige il faut kaka bazwa mwa eloko moko ya kitoko donc na système moko ya kitoko bandeko nanga yango partage ya moke kaka Étoiline Ines TV alingaki a partager na bino na ndenge moko ya bia bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko o makasi bandeko nanga na pesa mwa toli na biso ba mama bo silikela mama Étoiline Ines TV donc ezalaka bongo les linges sales se lavent surtout en famille biso nyonso toyekola kaka tanto pesa katoli biso pe tozwaka toli wana toke nango to pratiquer yango donc ezalaka mwa bongo na système moko ya kitoko ba mama nanga il y a de ses parents il y a de ses mamans o bazalaka soki atie bilamba na mai akotia bilamba wana depuis lundi omona tina solo komi kobima jeudi bilamba ezaka na mai atiaki pe omo na kati vendredi bilamba ezaka na mai samedi bilamba ezaka na mai dimanche peut-être pour que asokolango il faut mobali abando lobaka mama soki omoni ke oza na yo na makasi ya kosokola bilamba te kotiaka ngo na mai te parce que ebimisaka solo ya mabe makasi yango bomonaka bilamba mosusu ata après une semaine oye kosokola ngo mais solo wana ezobimaka kaka eza nango kaka na bilamba omona mutu mosusu peut-être mobali alati bilamba bongo ake musala batu nyonso bakomi koloba o eza nye nani mutu akendaki toilette ate clinaki te donc babiloko wana esalaka mwa soni makasi soki omoni ki oza na yo na makasi ya kosokola te
mwasi ya libala mama ya bana. En tout cas, tiens na bilamba ka moi quelque part place moko ya bien. Jour okozala na makasi ale okoti kaka okomi kosokola. Soki eza na bilamba ya pembe, il faut otia na mayi oyebi ke lelo na kosokola. Na kosokola bilamba ale otie bilamba wana peut-être tongo na mayi. Bilamba wana pembe oyebi ke lelo na osokola ngo. Mais soki oza na yo sirte ya kosokola bilamba kotia ka bilamba na mayi te pour ko éviter ba moi solo mosusu parce que il y a de ces personnes ba supportaka parfum te. Depuis bakola bango na parfum ezalaka neti eloko mosusu. Sikoyo bilamba isi esali une semaine na mai na savon bandeko nanga solo wana ebimaka ya mabe makasi. Alors ezalaka bien te moto otambola na basolo wana ebimisaka moto salite na niveau moko pas possible. Alors bon tenir nga rigueur te ezaka moi conseil en passant parce que eza babilo mosusu to remarkaka tango otambola. Donc, bo poussani na motu boye oyoki mwa solo wana esalaka pasi surtout soki oyoki yango epa ya mobali et puis otali mobali yango aza na alliance na maboko bandeko nanga esalaka soni otali siko mwasi na ye atalaki ye to atalaki ye te ya yango ka mwa conseil ya moke ba conseil mosusu ba marraine na biso ba parents na biso bapesaka biso te mais ka ndenge tolandaka ba émission ozwi mwa conseil esunga yo na ndenge moko ya kitoko. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya partage na biso. Bye bye et à la